Merci kitoko na bino banso bolingaka mingi émission sur terrain émission ya bino o ezana pona ko accompagner bino ndenge bino mo bande ko bandi boyebi to zana pona ko accompagner bino à travers vos activités sur terrain ndenge kaka eza kombo ya émission. En tout cas pour ce mardi to zana mingi akoyebisa bino bande ko balandi penza te mais total sabino plus sur terrain ma immense oyo ba combattant to pe ba bundi ba zui bilili to pe ba cameraman sur terrain ba tambola ki na poso o pona ko lakisa bino ndenge to lobaki to travailler akara ba politique te moto nyonso. Alors yo mto vana ndako vous êtes leader d'opinion, vous êtes président Asbel, ou présidente ya ONG Asbel, c'est-à-dire bana basi bana mibali bino nyonso sur terrain ezana pona bino. Voilà pour la koloba mingi te wana ezaka rappel total sabino na nous sur terrain poso uti ko sila azalaki na commune ya Maluku mingi penza pas question ya assemblée provinciale ya Kinshasa mwana mboka papier pia na o bango babengaka boyika to kende ko kuta na bango sur terrain pena ko tala mai oyo maleka kikuna to kutaki auti ko inaugurer lounge bar to pe lounge bar o ba imboka ba ebite babengaka lounge bar wapezaki pena ba condition moko malamu na mingi na lobate botala ndenge nini cérémonie ya inauguration nango elekaki et puis na coupi à ruban symbolique esamaki epai na ye moko député provincial ya commune ya Maluku Papi Epiana azalaki pe moko te na quelques ministres provinciaux pe ba collègues députés bolanda ndenge elekaki. To benga bino lelo na eko réaliser makambo na lobaki na bino na eko kolela na bino ba pasi na bino eke na Maluku banque ezali te ba soda bakenda kozwa mbongo musika ba fonctionnaire musika lolenge bopondaki biso na ndambu bafutaka biso na milenge laki totonga bisika oyo tobenga bato ya motema ya mawa bato ya banque baya kotia so banki na Maluku boye te esengo te kobanda lelo mamba banki na Maluku abuo banki ekomi awa tofongo na kate po misala mike zosala me basi batie badessin papa ayoki biso mawa oaye kosalisa biso tolongwa na molimo wana ya carence komi na Maluku eza na kati ya 24 komi na ville ya Kinshasa mwana Maluku ake ozwa mbongo musika lisusu abuo yango tosema maloba ye pa loba apart wana nga na bongisa bino pe place moko ya esengo na mopanzi mpo kolongola ba stress yango soki asisi koloba tozela moke ministère na biso ya monene oaye kosepesa biso lelo totindi bazwa ya kota moto nyonso akokota yofele lelo tokokota kuna tosepeli ndambo apo tokema ngengenge toyokani topesi maloba na moto aye kosalisa biso mpo atiela biso banke bandeko mbote lisusu ngai nazalaki na honorable ngai na ye tosololi honorable ayebisi ngai pasi ya population ya Maluku alobi toluke la population ya Maluku solution parce que population oyo aza ko souffrir mingi tangu oyo bafuti ye salaire na ye il faut kokende ti na njili ti na kinkole pona kozwa salaire na ye kuna pe batu ebele de fois pe na fin ya journée azwi pe salaire te akozonga ndaku po lobi akeli susu kuna kokenda koluka salaire wana salaire eza déjà diminué na baku ya transport. Nous avons répondu à la demande de l'honorable en venant avec les banques ici. Batu nyonso oyo bazwaka mbongo na l'État dorénavant à partir ya mois ya février soki bafuti bino place na bino ya kozwa mbongo yango oyo toza pe kosenga na population nyonso ya Maluku oyo ana compte bancaire te. Nos ambassadeurs sont déjà là. Ils peuvent déjà ouvrir leur compte bancaire. Cause un compte na banque, et ça quand même est loco ya motuya.
pona nini ba misusu basa na ba compte na banque et biso bato maluku toza na compte na banque te. Pona nini likambwana esili lelo mutu surtout oyo ana posa ya kofongola compte na banque, il peut koleka awawa ba kofongola compte na banque. Ndenge honorable alobi moi misala ya mike eza nous kosama na kati et kosi la semaine oyo mobimba tokosi sa misala wana ya mike à partir ya lundi prochain to fongoli penza to bandi penza ba activité. Mais entre temps nos ambassadeurs bakomana koza libanda awa oyo ana posa ya fond la compte na ye, il peut passer le voir. Et sengote to bete la honorable maboko po ye mutu aina solution. Et puis vous voyez que vous pouvez arriver, ils ont toujours accompagné. Voilà, donc alors donc et puis ambiance très bon dire ça a été en dose voilà que ça nous on a autochtone voilà et puis bah autorité au voilà pour mon niveau voilà symbole des alaka donc cérémonie qui va se dérouler nous sommes en pleine commune municipale. Bouger makasi honorable na biso ya maluku papier piana asala biso mo ya kitoko makasi donc neska poto kitina maluku donc yana esengo mo osakana te to votaka na tina ya to votaka pa na tina afungola biso ba banki awa atale biso ba boîte a droit ko na kati poto ekosa. Donc Kindezawa tomoni eloko moko de ces super na kati maluku. Donc honorable papier piana a sali biso ba miracle moko na maluku wa dans les dangers. Donc yepena ifa umela kaka. Po eloko sali donc so okoti awa. Donc image oka na mona na Luanda ya ona monyo na kati maluku. Donc danger e bangi singai. Bon na sepeli ezala momoko bazo utiliser ka minga na gisasa si sabidimbo. Donc, depuis honorable Piana, azo a approché biso population, ayo qui peut poser désidérater la population, tout le monde peut azo comprendre yango facilement. Azo landa bana ya maluku eloko moko posa na bango ezo zalanini. Soki bana posa eloko bo asaleli bango. Bana posa na biso ezalaki ya eloko lokola télévision asaleli biso. Maluku est comme la télévision en nzambu à cause de piana. Maluku est université à plateau de Bateke à cause de piana. À Tongeli biso école monene bana bazo tanga donc na anglais bana bazo école informatique lelo à l'embité à eko bakisela biso banque. Fonctionnaire à Maluku, il faut que le centre-ville. Il faut que les collègues, il faut que les machines, les lots, commando Zwaka Mbongo. À celle biso banque na kati ya Maluku. Et Sengo. Et Lengi. J'aime vraiment de belles initiatives que notre honorable Papi Mpiana Azosala. Vraiment, comme on a Makambo, tout le monde va écouter banque, tout le monde va Western, tout le monde na Mabela Maluku. Vraiment, c'est une belle initiative. To soutenir les politiciens pour qu'ils soient politiciens. Mais nous soutenons des politiciens dans des bonnes initiatives. Une initiative, une initiative qui soutenir le lobby à sa souhait à Malamugoleka. C'est ça, moi. Maman, pour Nangaï,
honorable papier Mpiana azali Moïse a commis na Maluku. Pour kotala na Bible pour Égypte a délivré nzamba tindaki Moïse. Pour biloko to mona etikala ko salema te. Télévision banana botama mbala liboso na commune autonome na chaque télévision. Muta réaliser nan honorable tala banque. Olege okene musika ko toka toka banque yango ezawa na boto mama papa yo azali pambo lipo na commune Maluku ko te pa nzambe. Commune Maluku ezalaki loko aggravé. Ezaki ya kokangama. Banda papier pia na côté na pouvoir. Vraiment na moni commune bandi ko fungwama makambo malamu ekomi koyela biswao. Nde to remercier mingi vraiment. Nalingi offerte na bande kolona Maluku Saint-Valentin. Partout zali ya na Paris na bina partout zali tika ma union sur sala. Bona Maluku na ngai. Il faut être offerte là. Maboko makasi bona yesa. Voilà concert à Nzambu TV. La semaine vacances dans mon émission problème de que Dieu bénisse ma vie et bien de Dieu. kolonga na cérémonie oya ouverture équipe sur terrain et accompagné qui sous honorable papier et puis na espace nzamu et pas wapi na télévision na ezwami nzamu télévision wapi tokutaki lisusu mobangi na concert oyo moka balanga nzembo ekolo Congo démocratique bayi kino babengaka le Metino Fabrigas yepe asepelisa ki bana Maluku na cadre pe ya journée ngo ezalaki 14 février journée à Saint-Valentin bande ko balandi sur terrain bolanga. Voilà, alors tout à l'heure, tu entends? Ouais, merci, sans plus tarder, je donne Ici, le maestro va procéder, si nous restons pas bien, dans quelques secondes, voilà, dans quelques minutes, avec le maestro Fabrikas.
Honorable papi, Didiamo Bolingo, Diadier Mama Mounoy, Valentin Bolingo, Diadier Mama Mounoy, Didiamo toujours les contraires. Merci à Négolanai parce que nous avons qui a gagné la Paris. Il y a un effort fait dans la main. Il faut commencer la mission de l'air. Il y a un peu de la salle. Aïe. Il y a un assez qui doit soutenir. Donc, ça y est, ma bobo. Nazari pour la bino. Bien, nous, ça y est pour tout ça là. Quand tu auras une place pour tout ça, passe bien au référendum, vous pouvez voter. Il faut soutenir. Donc, ça y est, ma bobo. Honorable papi Piana. Maso sina na ezali ba villageois bako bana maloko. Honorable. Mana za déjà bana maloko. Mana za déjà ba. Ba l'équipe ba villageois bako bana maloko. Nalandi. Honorable bana mwana mabele. Azali koko ya Fununguma boyete Fununguma nde mukolo masolo awo zona groupement Nguma boyete groupement Nguma nayoki kolera yo les bourgmestres autochtones pas allés à Wayoki yango les bourgmestres autochtones alors monsieur le bourgmestre Non, c'est pas les lignes et puis la personne merci. Non, honorable, mais c'est les questions. Il y a une ça pour nous. La personne fabrique 10 hectares qui n'a qu'à. S'il vous plaît. C'est une identité. On a 10 hectares. Honorable Yoki Kolela, sans filet, cancer et bandit. Joyeux Koma, on a balé la pabre basse et contre toi. Cause à la China. Binomo bouti kolanda wana population honorable papier piana ndenge ba lobby ndenge masole usili koleka en tout cas bande ko bandikana qu'une télévision mingi émission sur terrain bomoni to saka wana pour accompagner bino na terrain et tout ça la sous rappel to songa moi sima lombango Fiston Mandondo Padaki na commune télé et longo na député provincial ya télé la compte mouvement de libération du Congo Kolo Samba, pour moi qui est bien que Kolo Samba, honorable Clovis Samba, Wapiyepe Azalaki Penza installé officiellement et pas le président interfédéral Valentin Guérengo, locola président il y a MLC Fédération Tchangou 3. Bonne année cérémonielle les gars. MLC viva! 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 Vous avez la parole, monsieur le président fédéral. Remercier Bino Banso, Nandenge, Obiangami Awar, Beboye. Les lois, ils allaient
mokolo ya discours monene mpenza te. Ezali mwa cérémonie moko ya moke oyo toba installer nouveau président fédéral. Déjà nako féliciter bino parce que le président fédéral ayebisi ngai asangisi bato nyonso esika moko. Eloko tulukaka na MLC yango wana baposte na MLC eza lokola mbeto hôpital, okolala okokende mosusu akoya kolala wana. Essentiel eza ete parti ekende liboso. Tolingi makambo ya conflit pamba te parce que soki bosali baconflit parti nde ekoperdre. Donc nalingi nayoka makambo ya conflit te, nalingi te ke moto lokola aza te amemi baninga mosusu ifo esalema te. Moto na moto ayaki na MLC kolanda Jean-Pierre Bemba Kombo. Soki Jean-Pierre Bemba Kombo asigné mokanda tokorespecte signature na ye. Mais tokoloba te ete soki balongoli yo batie moto mosusu, c'est-à-dire ke yo oza médiocre te. Ezali tour à tour. Awa na Tiango Tra boyebi que sa mandat président fédéral ya liboso te. Donc esalemaka ntango nyonso. Ndenge aza wana ayebi ke aza nommé président fédéral, aprépare mpe mokolo ya okende ntango mosusu akoya. Donc parti ezalaka ndenge wana. Décision ya nomination. Toyebi ete comme président fédéral, il faut que la nomination du président Bemba. Le président Bemba est un nom président fédéral. Décision numéro 02 Yangoyo, assis à Zouaki, mais la carte de la cérémonie comme on peut savoir. La décision wana président national a chargé ngai président fédéral pour installer président fédéral. Mokanda mibale na komelaki yango wana pour installation. Ensuite, tokosimbisa ye drapeau oyo. Drapeau oyo ezali elembo monene oyo esika yango ekotelema bamoni ete MLC eza wana. Il faut badrapeau oyo ezala ebele mpona kolakisa ete na kinkole MLC ezali. Donc idéologie ya parti makambo nyonso ya parti eza kati ya drapeau oyo tosimbisi yango lokola soda. Makambo maso tosalaka na MLC eza ya kokomama. Nakopesa ye statut oyo mpona kolakisa ye ete misala nyonso akosala akozwango na kati ya oyo akobima na kati te akobima libanda na yango te. Kolanda yango mokolo nyonso lokola bible. Simba statut yango wana. Règlement intérieur. Règlement intérieur ezali mukanda oyo ezako ndimbola na kati na nyonso makambo kwa na statut. Ezala ba sanction, ezala makambo nyonso ndenge akosala règlement intérieur mote préciser yango. Donc soki moto asali mabe ndenge nini okopesa ye punition, ndenge nini okolongola yango mikolo oyo okopesa nyonso komami awa statut yango wana. Le règlement intérieur wana ezali mukanda oyo ko permettre ata la soki ba sanction ezali pona ba cadre na ba membre oyo aza na bango.
Si on a pêché règlement intérieur particulier, on est allé au cadre, biso ba membre fondateur de MLC, il faut aller ndenge à koki kozala na biso parce que article 23 il y a statut na biso lobby que collège de fondateur ezali autorité morale ya MLC. Na ba autorité morale wana moto ya liboso ezali Jean-Pierre Bemba na sima biso tolandi. Donc il faut y avoir des soko sakani na membre fondateur moko ya parti au sakani na Jean-Pierre Bemba moko. Voilà le règlement intérieur particulier spécial. Lisusu na kopesa ye buku oyo ezali mukanda oyo elakisi ndenge nini MLC ekoki kotambola okosala réunion mbala boni nani azali chef na yo yo oza chef abanani ntina suka ndenge nini okotambola na bafondation na baassociation na baorgane nyonso ya parti na relation na bamosusu nyonso yango napesi oyo ezali mukanda moko kopermettre ayeba ndenge nini parti ekoki kotambola zwa yango. Nabanza pona yango azwi mandoki oyo ekoki azwi mpe masasi elingi koloba ete mondoki wana na masasi wana oza nango mpo ebatela yo mpe eza nango mpe oningisa moto ya kotumula yo. Donc ezali eloko mibale topesi ye ozwi mondoki soki moto aye ayebi koza nango akosala kopatapata te soki aza na makasi akoleka oyo te kolalisa ye soki omoni mpeke ye nde aza mabe obeti ye masasi wana. Donc nyonso napesi yango wana me azali lokola tata na kati ya libota baoyo balandi yo baza lokola bana na yo ata soki baleki yo na mbula baza lokola bana na yo okotraite bango ndenge balobaka na français en bon père de famille. Bino mpe baoyo aza kokamba bino boyeba ete ye aza mokonzi na bino mokonzi batosaka ye mokonzi batosaka ye soki asali mabe na miso ya bato okolobela yango na miso ya bato te okozela si mobengi ye mokonzi omoni makambo olobaki koeza malamu te okoki kobongisa yango akosala me soki asali mabe na miso ya bato okolobele na miso ya bato eza malamu te ekozala mabe toyokani. Voilà oyo nayaki nango mpona kofandisa ye na bokonzi ya président fédéral ya Tchangu 3 yango wana. Merci miko. État fédéral nasana mingi akoloba te mpasi mokondasi alobi ye mayele elekai mingi akombolaka nyonso biso toyaka na nsima mpona koyinga mais na banza toyoki biso nyonso awa mokonzi ya ville ya Kinshasa biso bengaki gouverneur alobi eloko kaka moko bomoko na kati ya fédération eloko na ina aloba kaka moko Tchangu 3A Tchangu 3B aboyo pia tolaki awa tosololi tokobongisa me nga nazobetaka sete pa président fédéral ke tolaki bino Tchangu 3 na 2006 topesaki bino siège na 2018 topesi siège ekomi bale te sadi na 2023 fo tozwa de siège oeza défi biso tolansa donc défi oyo biso tolanse na Tchangu 3 yango wana lokwa na 2006 topesaki siège na 2018 topesi siège na 2023 il faut topesa 2 sièges président definga na lanse oyo yango wana soki ekoki te tokopesa mpe liboko mpo mokata te po bato basengaka bakata bao liboko bakata bango te ti lelo me tolaki oyo kaka ke tokokokisa yango. Viva, viva, viva Jean-Pierre Bemba, président. Bandeko bande bien mo bouti komona kaka totalisi bino plus d'activités sur terrain. Voilà, c'est ça notre travail, c'est ça vraiment l'idéal, l'ambition, il y a émission oyo. Tozana bisika yo sa musa na otoya.
bisiko oza mamba ONG na tokoya oza maso na moko salaka o entreprise tokoya même les entreprises nous sommes là pour vous tozana pour tout le monde qui nous suit donc tozana limite ti tozana pour na bino kotalisa kamisala mia bino na terrain pe lenge nini esalamaka alors tokomi na suka bino moko bebi toto saka toujours rendez-vous. Toto ça toujours rendez-vous pour na kotali sabino mai oyo sur terrain et bongisa pour na bino na katakana une télévision. Voilà, nous sommes arrivés na sukaya émission oyo. Merci na Sardou Dimbu, merci na bino baso bana bumbu bolinganga mingi. Merci na bino pe bana hindele na commune na Monga Fula. Merci mingi na bana nyonso bazo mina 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Pourquoi pas na honorable Dieli, pourquoi pas na honorable Malungé Nicolo Samba papier puis na bino baso bolinganga mina Assemblée provinciale ya Kinshasa. Bambo tebele na Sardou Dimbu lisusu azaki na sima ya caméra pas okoba kaka koza na sima ya caméra pour na kotalisa ba activité to pe ba misala ya bino sur terrain nanzela ya kana une télévision matondo mingi boko bakwanda manaka ya kana une télévision.